Là, ça. Quand tu fais ce bruit là? Oui, c'est pas grave. Bonjour, bonsoir. Serre la joie yo. Salut. Bazela kaka. Non, c'est la bino. Naebi que moi retard et pesami. Moi vous excusez pour le retard. Hein? On est là. Juste tu vas dire que bon ça matériel na biso. Coucou. Babonné. Bami à serre la joie. Boza wapi. Rendez-vous dans cette acte à 20h30. 20h30 yangoyo. 20h30 yangoyo. Ndemi no mo mona na live kuna. Donc lisolo kitoko ezawa. Faut bokota parce que ba conseil que outé pas na bino. Bino vraiment mutu boko conseiller biso. Ya on faut bokota va to banda lisolo na biso na li mutu moko te raté. Na li mutu moko te raté, bo partager surtout grâce na bino nde ba conseil kozala bo benga numéro de téléphone affiché wana parce que lisolo ba pesi ngai wana betango po ba singa faire la jour ozana batu ozana ba ndeko ba ko pesa nga ba conseil ozana ba sai na nzambe ba ko sunga ngai vraiment ko bomba lisolo te betango mais bomba kombo même mutu ango oyo betela lisolo ako aye ko matana matoi na ye mobali nanga. Donc o bino boloba parce que aye belo ko sala te o bino boloba yango ye a osala eta ke bana nzambe na ke bana nzambe base belé o balinga serre la joie. Donc lisolo ba lisolo ba pesinga on a beta bo partager naza besoin ba vie na bino ba partage to banda ma solo ango voilà to bana na 3 te po na ozonga te po eza en direct so na bandi mbala mona kei sans arrêt donc ya mo na ozela bino so na bandi mbala mona kei sans arrêt dans ozela bino vraiment wapi bino bozate nazo mona bino te bokota 20h yango yo bientôt 21h to silisa rapide Coucou, nazo mona bino te, boza wapi, to pesa na rendez-vous, bosa nga signe, ko ba mama. Ba papa bosa la signe. Ba mama, ba papa, concerné ka ba mama te, na ba papa. Na oze la bino na banda boetin, na lingi na mona bino na ligne. Comme ça, to bande émission na biso, boza la bo pesa ba conseil. Hein? Contribution na bino eza ba conseil na bino bo pesa ba partage na bino bo partager émission et kende parce que e comme na mato ya ser na biso o ya pesi lisolo na eto beta yango lisolo oyo vraiment eza pasi pe mawa nde kana komi na titre na biso lisolo eza pasi pe mawa makambo somo tozomona
tozali bo partager sukaka pa na bino te. Ma sœur Iri bo partager, Gisèle Bouloutour bo partager, tozala besoin ba conseil numéro na nga WhatsApp ya wana tie likolo bo benga bo partager ça bien. Bon to bandi ba o baza na retard tozonga sima te tant live rebanda comme ça bo bandi mais bokota na skati poto banda masolo na biso. Vraiment les solo ya mama bokilo tant na bi mama bokilo eza pasi pe mawa ba mama ya vie oyo na poto oyo ya mbobi ko bala faut ko tuna nzambe ava to balaka to kota bibala bikota kota te to kota kalibala bikota kota te famille nyonso ezaka ya kobala te. En tout cas nzambe apambola bino nyonso bokoti, nzambe pe apambola sœur na biso oyo apesi lisolo alobi sœur la joie beta on ayebi ke na kozwa ba conseil bien na ba oyo nyonso balandaka yo ba oyo nyonso. Bonsoir honorable bonsoir. Donc vous partagez mission. Donc ça les solo mibali basi ba yaya baleki ba ko pesa conseil parce que to porter on ande ko na biso a moi si azo souffrir ayebite ni na ko sana na minute yo ya on moni asengaki ngabi sur la joie sala live beta li solo comme ça batu ba conseil ba pesa nde ko yede ngai na yeba teni na sana na minute yo azana live yo azo landa biso azali li solo eza histoire vraie. Voilà. Donc eza histoire moko ya sœur na biso aza awa moyena cité kombo ne sate pour ça la bienté azaki na mbane na kisasa avec na mbane na kisasa balingana ki kolingana ba ko lingana mobali azwi ba possibilité bali mwasi na ye tanga bali mwasi na ye mobali kande ezalaka kazolu kabandela na ya poto nzamba sungi azwi nzela poto mobali aye poto tema balaki mwasi maye mwasi atikala na famille na bango eza te boyebi kaka azwi mwasi ake kotika na famille na ye aketike pa mama na ye mama pe bokilo tema botaka mwana ne moko ya mobali mwana nga voyager azwi mwasi mwana na ye atie ye bakomi kovanda bazo partager moi ndo yebika ndenge basi ezalaka ke batiko pa mama bokilo misala nyonso zo sala no ba trouver nango normal parce que maman za na ka ye moko aza pe na mwana moko pe ka ya mobali donc yepa comme le rôle mwana ya mwasi remplacer ki na ndako wana et du coup ye mama bokilo mais mwana tindaka mbongo et pas maman na ye so atindi mbongo maman na ye azwi apesi mwasi asala ba petit besoin ba bloka mike nde ezalaka. Moi ça zaki ba série wana zaki pena ba téléphone té asola ka pa mama bokilo mobile no abengi oyebika bana mibande bazaka ba fan chérie ya ba mama ba papa boza ba fan chérie ya ba mama yango ezo créer ba problème bana ba papa bo diminuer dose sikoyo kotina tinda mbongo nzamba sungi alobi azui moi vie koto azui ba mikanda mais oyebika mibande bazaka na poto poazo ndako ezaka moi pasi habitin abundana azofanda ka pa master mais malgré tout nzamba sunga ke sa zoki de mukanda habitin abengisa mwasi na ya lande na poto nzambe pa sungiye asali makambu mwasi alandi tant mwasi ali aye ko na poto oyebika ba retard wana nyaso nde ezalaka. Moi sabi non mobile abi non maman faut bota moni eza ana poto atalisi ba réalité kanenge eleka na poto photo bisanda kuna biso to za la vie na biso maintenant to sala foyer na biso moi si pas boya kité bu italaka ba retard nyonso wana papa landi simba moko 3 chemins mbala mo misato aboti mo liboso mobali ya mibale mwasi misato mwasi donc alandi saki pena bana tant alandisi bana ana nzambe pa sungi babundani baye kozwa ndako tant yo pesa ndako pesi ndako 3 chambres salon eza ana poto mutu azolanda biso mutu apesi lisolo oyo azali pe azolanda biso baye kokoma bana misatu mwasi abandi musala mais azokoka te bakomo dépenser oyebika poto nde ezalaka bana misatu faut que etika pa nourrisi bana baya mikie kotira nourrisi na
ezozwa ye charge mingi azokoka te abi tosala ndenge nini kokendaka nazokoka te mwasi akomovanda azosala mingi te akomovanda mingi na ndaku mpo asungaka bana moko azwi mosala moko boye parce que bazokoka te mobali abimaka azozonga azosala mwa bademi nini kande ezalaka et du coup nzambe aye kosunga ye ayebisi basangisi mbongo mwasi na mobali ayebisi mwasi abi mama ndenge ozosufri boye toluka tosala eloko moko be tobengisa motu moko ayaka sunga yo mwasi pa boye te alobi problème te mais sikoyo soki tobi tobengisa jeune fille esala biso pasi le temps jeune fille aya ekoma yo boyebika ba jeune fille nde bazalaka ye na ye aza nano na besoin makambo na ye asala barefléchir mwasi alobi papa mama tovandaki ne bien Afrique mama ya tema aza na ye mama mokolo azala ne pena bavie banzonzi te kobimabima te aya ya kosunga biso mobala biso eza ida malamu tobengisa mama bokilo mama na nga aya asunga pena bakoko na ye tema pena aza nga moko tovanda mokili oyo mama mokili oyo makambu ya somo nzamba asungi mbongo mwasi abombaka na ya mobali basangisi parce que eza baprojet ya bango na mobali mwasi na mobali mama bokilo nzamba asali ngolu aye visa pe na facilité aye na ye pe ndako ezaki ya 3 chambres bapesi mama bokilo chambre moko bango mpe bazwi chambre na bango bakaboli mpe bana ndenge ezalaka kaka bango babengisa mama bokilo mpo mama ya kosunga bango mpo aza mokolo teke ya suki ya pembe koko asimbi nzete non mama bokilo aza na ye normal bapapa mobali mpe azalaki na ye malamu mobali mo malamu alingi mwasi na ye aza mobulu te abimaka na ye te vraiment apesaki bolingo na mwasi na alingi mpe mwasi na ye 100%. Mais mobali mo très doux vraiment alobi ser la joie mobali na nga alobaka na ye te so nalobi papa tosala boye toanalyse yango tosali papa tozongisa boye tosali mais mobali mpe fo alobaka azala mpe na mwa autorité mwa parole ezalaka très bien mama bokilo koya akomi na poto nayebi te soki minda ya poto balobaka minda pelelelele etrouble mama bokilo cerveau te soki asala ndeni mama bokilo akomi premier mois eleki bazalaki na bango bien mwasi azwi mosala baactivité tout deuxième mois Laetitia akosi bopartage baza na besoin baconseil na biso na sisi lisolo comme ça bobenga numéro na tiaki wana bopesa ye conseil parce que aza na kati awa mutu apesi lisolo oyo aza awa azolanda aza na besoin baconseil. Shalom mon frère Jean Didier Maloulou shalom ay bopartage sur rapport na binote s'il vous plaît na 5 na bolingo nzambe bo nyonso balinga ser la joie papa Didier bo partager mission o et ko aider pe yo papa et que aider yo mama ko bien ça ba kolinga mama na biso eza mabete ko bien ça pe mama bokilo eza mabete mais to yeba mama aza na place na ye mwasi pe aza na rôle na ye bana pe baza na rôle na bango na ndako mama bokilo premier mois eleki mwasi pa azwi mosala na ye abandi kosala mama bokilo akomotika parce que bana bazali mikie bana pena baza mikie mwasi azwi mosala abandi osala mwasi abandi na ye kosala deuxième mois eleki troisième mois mama bokilo akomoboya kotika na bana koboya c'est trop dur mais o te papa nga na yaki pona natikalaka na bana te kovanda boye na ndaku ngai pe fona bimaka na sana bakamaradi na ngai mwasi pe bolingo leki mingi ayebisi mobali abi papa tosa ndeni siko fo toluka nourrice ube tobwakisa mama kasi so tobwakisi mama ekosunga ye mpe azwaka mwa bamike na ye esalaka bien mwasi papa alobi te tobwakise nanu te totika ye wana
akosunga biso aza mama na ngai mobali asola bi mama yo za mama na ngai ko saba makambo wana te bana baza bakoko na yo otika na ndako koko ndimi alobi ok moi soir ke musala aroya boya yo kuta mabokilo na ba camarade na kati ndako ba camarade na yo bakuta na kayo mo yebi ba mukolo asa déjà na ba 55 ba 60 soka vandeli ne masolo na ba camarade na ye akolamba lambi basani atiki bongo moi sitanga koya na pokwa fatigué asokola basani mama bokilo asali mama bokilo ko sala ni bana kutu mona kuna miyoyo kuna sumbina bilamba abanine lokwa mama bokilo kipaka ne lisusu te akomine ko bima komo boya na ye moi c'est comme sale et perturber ba programme na ye et comme ça les passer soka yepe boye kwa ke azo pe temps sur na mobile na ye omona ye wana mobile aya kuta mobile na chambre na mama na ye bazo solo na ndenga beto moni biso ba africain to mesa na biso bongo te mingi ezana mindele bazaka na bango na makambwana ke avandi na ye na chambre na mama na ye na mwana na ye bazo solo na bango na ndenga mabete mais webi ka biso ba africain nde tozalaka na mwa ba mitu na biso ka nde tokanisaka moi ça comme que s'inquiéter abi problème nini aboba la passer sous tana ngai te okoya boku te kuna masolo na mama ne na kati chambre bavanda bango bazo solo la bazo seka moi so mona sisi alambi papa boya kolia babimi balie esile mona zongi masolo moi siti akene kolala alalisi bana aleoya osutuka mobile na mbetu na tongo bakabwani même ba nanga azala bote o komi problème nini mama oyo eloko nini ayeko semele biso na kati na ndako bengi seza mabe alobisi mobali to bwakisa epo moi salingi a débarrasser na mama bokilo ayebi ke soka bwakisi ba kokene na famille d'accueil et nani na ba foyer ba kopesa ye place comme ça ba lukaka ba bunda na ka bongo parce que so simba te batika la laisse na ndako na bango mobala lui to bwakisa mama bokilo nzunzu lenga poto mama bokilo lenga poto abi oke to kene ba bwakisa ba ke kuna boye ba ke ba bwakisi mama bokilo ko bwakisa ba bwakisi fe mbalo ba kanza na place te bon ba bio non azani na place ba ronso ba ju ba adresse ba pesi ba bi atema za na place mama bokilo ba bikolo ba place zo mona na te vomi azalaka na place o azana ngo bando futa ya landela makamune ka ndenge ezalaka moi si muté mais c'est parce que moi c'est souci neza ke akene bwaka po ba débarrasser na mama bokilo bon azongi ka na ndako mama bokilo ba mbongo akomi ko bomba moi si bazana ba compte na bango mobile amona moi ça mona asu mbongo te parce que banoko sangsa compte na mobile na amona asu mbongo te c'est mbongo ye mobile te na sala ki boye na pesa ye mama boye mama lobaki boye e komi nyonso mama et comme nous sommes maman est-ce que ngana zo tuna ye pas tuna ki alobi est-ce que ko vendre sika mona mama bokilo eza mabe ba mama ko vendre sika mona na mona bo commenter te bozo aimer te bo c'est pas une émission te ko vendre sika mona mama bokilo eza mabe mama esili mobile azwa mbongo apesaka moi ça zomona sumbote moi ça dit pardon nambonga bana mobali akomi ko bouger yango moi c'est soka sali pas jua ya tia l'écart so pas sali a jua ya tia l'écart ado bomba mukomso moi si kana ba fatigue na wuti musala ye ayokuta ma bokilo ambiance na ndako mais alambité akuti ma bokilo ambiance na ndako mais alambité na ba camarade na mobali pe masanga epai na mama donc ambiance kwa mama azongeli bo jeunesse ne na poto na ndaka mwana na ye alobi mama na yambaki papa ya te nazozela yo oyo lambela biso te mo eloko to lia mwana ngo pe amwasi biso ba kongo ebikaka luzito eleka akoti alambi esisi atili bango pe na balie ba camarade ne bakei ye mbali a sheki na swana na mama comme ça nazoya ake swana na mama asisi ko swana mama ake kolala comme l'habitude nzambe pas sungaka bon ake na mwa mulai pona lingi pena tozwa temps ebele te nzambe pas sungaka na bolingo na ye
ma bokilo tema aza maladif azaki diabétique ba opesa mukanda to ba pesi mukanda ndamba sungi ma bokila zu mukanda eleki 1 mois 2 mois 3 mois 5 mois mama senga tanda ko mama linko senga te makasi pe osaliza te ma bokila bino akende ko beta tout en Afrique ba tant ba ma bokila za komboka ka mama mais aza vraiment très jeune ma bokila ke beta tout en Afrique bon problème te ma bokila ki Afrique nanda ku vraiment kimia koti mwasi pe akomi kimia ma bokilo aizongi 1 mois ayeko ya poto bavandi amoni changement ayebisi mobali na bi papa na compte ya bana nalingi to débloquer yango to sala mo eloko moko nde ezala kaka mobali ayebisi ezala kimia nayebi tani ni oyo toko débloquer compte wana Marcel Kadisha lobi eza mabe makasi ah oui boko sala kimia ndenge ni na ndako mama lisolo eza pasi eloko ndeko mwasi asuki mutema lobi pe na asuki mutema c'est la joie beta lisolo comme ça bandeko basi babenga ba pesa ngana no conseil ba pelle na mino tozozela moi ça vandi non auti musala nzambe kandi na bolingo na kuti mobali na kati ya chambre bazosola na mobali na mama mobali ayebaki te bana bavandi bazotala télé moi c'est tant akoti aki a changé bilamba mobali ayebaki te moi ça yé ndenge ezala kaka tema ça koma de ko suspecter bango ko vanda na chambre eleki dose ndenge ezala kaka biso pe curiosité na biso eleka makasi aki akeke donke azoyoka ayoki makambo mikanda bana wana soki ndenge nini aleki ayoki yango pena bien talobi ayokaki bien te parce que asatandaki nango te ye peut-être kasi mikama ya bana soki ndenge nini alobi mobali alobi mais mama yo oza nango ti abi wi naza nango nabombaki yango bien mwasi asengi musana na bango lobi alobi non moyake musala eza te tama abokila azaki na rendez-vous lobi nango ye pa lobi non moyake musala eza te atikala asala ménage na ndako na ye abengi ka musala ndenge ezalaki no aza maladi voilà atikala na ndako apema moke bandeko pasi mama makambo minene mwasi atika na ndako asali ménage abi akota na chama mama bokilo akende kopanza bapapier nini oyo alobaki yaza nango ntango akoti apandi bapapier amoni badocument ya mama bokilo musuni makambo na ye ndenge azolela mikanda tusa nde ezala na bolingo nzambe atali na mutu ambetu te me atomboli matela atali pe na mbetu amoni badocument na papier marron azwi avandi likola mbetu abandi kotanga mama bokilo ndenge akendaki kisasa aki esumba lopango na kisasa na mbongo oyo ya bana alobi mama la joie na mbongo ya bana oyo tozomonela pasi na poto tobombela bana na biso na mbongo tosangisa nga na mobali na ngai parce que mama bokilo asali te na poto aki asombi lupango chose grave azwi lupango wana eza ye numéro 1 numéro 2 mwana na ya mobali ni bakoko na ye bakolo mbongo mwasa yaluki alobi asala nini na minute oyo azwi badocument ngo akangi yango ntango akangi yango mobali ye mama bokilo mpe aye na pokwa avandisi bango mama nga nabengisaki yo nasengaki babengiso parce que navandaki no bien Afrique nayebaki te ke okosalanga makambo koma okoki kosomba lupangu awa na poto na kisasa ni bana na nga na kati eza mbongo ya bana na ngai yo mobali na nga apesi yo mama nga nayebaki te ke yo wana mobali alobi ye ayebaki te ke mama osomba ngo na kombo na bango mibale
ya yebaki ke asoba lupango po asala pourquoi oyebisaki mwasi non te parce que eza mbongo bino mbala te mama yebisaki ngai boye 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 alobi eloko esali ye pasi mama bokilo alobi bana bazaka ya mwasi bazaka ya mobali te ye azobongisa avenir ya mwana na ya mobali nayebi te mama bokilo soki amelaka biloko so pene abi bana mama bana baza ya yo baza ya nini baza ya emoni te ngai naza na mwana na ngai mobali mwana mpe ya mwasi abi mbongo eza ya yo te badokima oyo kozwa yango te yango mona alobi mobali aza na ye mabe afingaka ye te aswanaka te amela ne masanga te aza ne kaka neti dessin animé ya wiwi amemanaka mpa papa na mama na ye mpa mama ne kuna wiwi aboyaka na ye te asiko conseil oyo asengi biso alobi na nyonso ndenge makambo eleki azongisa buku ya lupango bopesa ye conseil asala nini aboma libala parce que amoni na mobali aza na insécurité mobali aboya akoki koteka ye mpe lupango so basombi ateki mpe lupango mpo mama na ye alobi yango moni asengaki conseil ndeko na biso azolanda biso nayebi te conseil nini sikoyo oyo bokoki kopesa ye na minute oyo libala yango ekufa abenga na mama bokilo azongisela mama bokilo buka lupango wana ubia ntina buka lupango wana na afriki bato bateka mponga nayebi te soki nini nakoki kosala conseil nakopesa ngai yango ayebisi nga beta lisolo oyo eke bato ebele bakobenga bapesa nga conseil bakokomela nga bapesa nga conseil nayeba nini nakoki kosala mama bopesa nanu conseil na ndeko na biso ya mwasi azolanda biso asala nini ndeko ya mwasi azolanda asala nini maintenant numéro yango wana na tie numéro yango wana qui arrête le temps azokomela biso numéro bobenga bopesa bolandi lisolo na bokebi nyonso bolandi lisolo na bokebi nyonso bobenga pona bopesa ye conseil ba partage ba commentaire asala nini na minute oyo voilà donc aza na besoin na bino vraiment aza na besoin na bino ntango abengi alobi ser la joie c'est que aza na confiance vraiment bosunga ndeko ya mwasi numéro ya mwana ezoleka wana bakongo vraiment nayebi te soki baza ekolo alobaki te soki baza ekolo nini mama kadiji nayebi te soki baza ekolo nini baza na bana misatu baza na bacombien baza na bana combien ou bien baza na bacombien baza na bana misatu baboti bana misatu Sara alobi azongisa mikanda te oui azolanda biso azoyoka azongisa mikanda te donc conseil azongisa mikanda te abo bana eli bala te azala peka na mama bokilongo ndaku wana bien ndenge nini abi Sara alobi bokilo akende aboma libala te mama ozoyoka landaka bacommentaire na kati nde esika okozwa oyo ya malamu baoyo bakopesa baconseil ya malamu bacommentaire ebele wana nde oyo koklike oyo mpe bakoloba mokie meka korefléchir vraiment ndenge ngano tosololaki sikoyo tozwa vraiment réponse ya bandeko na biso ya basi bamama na biso nini bakoki kopesa conseil nini libala ekufa abenga na mama bokilo azongisa mikanda wana parce que mikanda neza na kombo ya mama bokilo bo soka azongisi mikanda wana te aoteka ngo ndenge nini baosala ndenge nini démarche nini akoki kosala bozobenga te émission eza partage te bopartage po azwa baconseil bopartage ndeko na biso ya mwasi azwa vraiment baconseil po libala na eza na kimia vraiment bamama bokilo bamama bana bino baso botaka bana mais bana baza na vie na bango basalaka nga conseil nga nazopesa ndeko na biso ya mwasi naopesa te me nazoloba kaka
hein so ipe koma alobi mobali na epe alandaka ngai lisolo oyo peut-être ko intéressé pe mobali na epe mobali en fait azani na kati awa mobali en fait azaka na kati awa vraiment ata bino moko papa mama aza mama mwasi aza mwasi mwana aza mwana faut koyeba kopartage biloko wana nyonso omoni mama ntango aboti te mpo na yo moko kangameleka na ndako na makolo brrr, non 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 so omonaki ke moyen odeplace eza tolingi mama na yo mingi kobala te luka mbongo sala vi na mama na yo mpo soki olingi obala oye mpo nyokola mwana mwasi bato sikoyo ya boye mwasi apesi yo confiance lobi ntango confiance ezala te mwasi akomosala basystème akati koboma mbongo sima olobi ke mwasi aza basi ya poto baza mabe biso biso tomema ngambo tolonga basi afrique tokóma ya poto eza kitoko te hein? Franchement ndeko na ngai mwasi na j'espère que je crois que omoni oyoki nde bandeko balobi koboma libala te mama bokilo kaka bima mama bokilo akende vraiment soki aboyi kokende bolukele traiteur porté na makasi ekende kotike ata na maison de retraite ya age wana kende aza mama bokilo ya gentil te ou bien tom so aza na milimo mosusu ezwa anime bomeme na basali na nzambe bomeme na baeglise oui Sarah lobi asolola bien na mobali na ye atia ye na place na ye voilà papa pesa mama place na ye papa pesa mama place na ye ah ma sœur ira lobi azongisa mikanda wana mais asolola mobali mama bokilo akende ozoyoka ndeko na ngai mwasi tanga bacommentaire na kati mama bokilo akende mais yebisa mobali alukila yo mbongo asombela lupango mosusu na bana na yo parce que mama aza na vi nesi asalaki eza péché te kobota mwana moko mama eza lisumu te oboti mwana moko eza te so oboti mwana moko bozane jusqu'à la mort mama non mwana aza na vi nazosala ye mpe bani obota fo akipe bana na ye ti komo kozwa mbongo mwana na wa mobali eza na kombo na ye mama Sara mama Kadish eza na kombo ya ye ya mama Bokilo na kombo ya mwana ne ya mobali eza na kombo ya ni mwasi ni na kombo ya bana ya mwasi donc eza mama Bokilo azwi kaka part ne quoi sikoyo soki mikanda ngo azongisi te akoteka ngo ndenge nini oui ata kangi echange loko te ozoyoka ndeko na nga mwasi ata okangi echange loko te ndenge ma sœur ira lobi zongisa mais mobali tie musuku asombela lupango mosusu oyo akotravaille dira akoma neti esclave asalisi demis sœur la joie mbeli sœur la joie mbeli salisi misala mibale parce que maman na ye mo mutu aluki yango ayokela ye mwana mawa te salisi misala mibale azongisa mbongo wana parce que mikanda eza na kombo na yo te okoteka yango ndenge nini mama mais avozongisele mpo na ngai namoni conseil napesi avazongisa mikanda wana amona mbongo mosusu parce que lupango eza nango kuna na bateki te asali nango mpe loko te mais akangi nde mikanda ngai namoni ultimatum eza ke avazongisa mikanda wana papa fo apese na mbongo oyo ya lupango mosusu eza bongo te bandeko na ngai
Mobile logo la za gentil alors. Il faut kilo na ye. Akande, akende. Ateke lokaka lupango. Non. Ma bokilo kondima koteka lupango. Te kondima azonga lisusu kisasa kene teka lupango. Bokilo kokende koteka lupango. Nandimi te ke kolinga kende lisusu. Mobile asalara adire azongisa. Ngai pena papa. Nayebi kozolanda ngo zawa. Nayebi kozolanda ngai. Ebale tomboki bambisa minene babimi. Vimba na soko vimba na pasuka soko pasuko sala pelo te. Donc salise misala mi bale ya butuna ya moi soka yo melisi café mingo sombele reg boui soki reg boui wana énergie. Ala la mingi. Ala la mingi comme ça donc sambongo ezalaka te mbongo travailler na passe. Soki moi si azaki mabe lingelo moi si mabe. Mobali pas za mabe ta ko perdre pe mobali nete po bayoka na bien. Donc oh ngana moni papa bunda mais mikanda eve zonga fo amona mbongo na maboko po asoma lupango mususu. O ngana moni conseil na kopesa ndeko na biso moi si ya ngwana. Vraiment ozo ba conseil belé même ba o pe bozo landa ozana lisolo. Ser la joie a mieux placé à obeta lisolo et au sengelo conseil na ba maman na biso na ba papa na biso ba oyo bazana kati ya Facebook na ngai ba o balinga ser la joie ba pasteur bazali ba sali na nzambe bazali ba servante de Dieu pe bazali ba opeso conseil malamu e sunga yo lobo ye ba nini ko sala mokili komi na suka donc on est toujours vivre ka yango na vie. Vie yango yo mama koboma libala na yo te mobala za ya yo mobala za ya yo koboma libala na yo te limbisa mobali na yo pona nga na moni vie de prière misusu pesa ka jalousie mama bokilo atie jaloux amona ka lokwa mwana na mobala zo kende mais za bongo te tongo boti mwana na yo mwana za na libumu azalaka ya yo mama mais tango abimi akomi ya mutu nyonso. Donc tant a commis peine la vie sentimentale na ya comme olinga basi c'est que a la vie na ya okende même bible lobi mobala ko quitter a okuluka ya famille asala ya famille mama donc supporter comme na mwana na mobali asala pe vie ba koko na yo pe o mema bango ezate ko kangamela mwana na mobali lokola sonzo mama na biso ba bantu ezala te na mindele pe koma ba mindele misu pe ba fongola miso ezala pe karate. O kangamela mwana mobali olandaka sima mama oza pena nu gel soko monike affection papa kendaki avant tikaki mama basali luka mobali o pe aza veuve lokola yo kene sala yo famille oza nanu très jeune mama 60 ans 55 ans oza nanu mama fais ta vie tika mwana mobali tranquille asala pe vie na ye yo bokoli mwana mobali akoli akomi grand garçon omoni bakoko. Pona ni te moi no pe mobala mona bakoko ndenge yo moni mama kolela kolamukesa habitude te tongo osala moi no pasi boye azolala na couple na ye aza kimia te parce que nako libala ndenge te pesa biso kimia tozola kimia e pa nzambe na église na kimia so nzambe apesi yo kimia ya bien lisusu ezala ndako libala siko so na ndako libala moi no aza lésité mama okosepela nango yo moni ba malade zo ya kidi mama tika mwana na yo asala vie na ekobota mwana mobali moko eza mabete tika mwana no pena sala vie mama la dette partager mission mama aza bokilo mabendoki tala kutu déjà comme aza bokilo mabendoki eza malamu te vraiment bopesa ye conseil aza na besoin ya conseil bon ayoki na moni azotanga ba commentaire ayoki akosalela namoni ba partage te émission bo partager s'il vous plaît vraiment bo partager po ekoma bato belé ba yoka ba pesa ye pe conseil ekoma pe na mato ya mobali na ye même ba camarade ya mobali ne ba koyeba na bango poli solo ndenge na beteleli yango non ba koyeba na bango kaka ezangi ka kombo parce que makambo eza malamu te na de ma solo mais moi na me mango mbala moko ezate na opesa émission
na opesa bino rendez-vous to opesa na émission to opesa émission mko mususu deuxième émission Maya ya Chanel partager émission donc bokoti na retard bo partager émission bo landa nzambe opambola bino en tout cas to passer ba bon moment na bino na yebi ke ndeko na biso ya mwasi aza wana azolanda ah oui total la malamu ya eza ka bongo donc mokili comme na suka bo partager vraiment pesi bino rendez-vous émission c'est comme na suka na moni bo bengité parce déjà bo commis c'est pas grave émission c'est comme na suka rendez-vous la semaine prochaine Toroya maman wana tika mwasi ya mwana na ye à l'aise Mateso ah mon frère nzama pambolo merci maman wana tika mwasi ya mwana na ye à l'aise ndako wana eza ya garçon avec sa femme et ses enfants oui ndako wana eza ya garçon et sa femme et ses enfants donc maman tika ndeko na moi mobali kutu mutazo intervenir hein ndeko na biso mobali mutazo intervenir donc tika ndako mwana no à l'aise aza mwana na yo mama eza makambo yaka oluka ekobota mama oboto soko séparer na mwana te mwana pe na bolingo abengisi yo pe na poto mama alobi te nazalisika mwana mama na nga tika mwana à l'aise mama nzamba opambola yo nzamba ofungolo banzela nzamba ofungolo banzela na mitema ya bato biso tobelemi koluka mama luka église soko oza na 95 na Val d'Oise ozwa ba conseil ya bien na parole du sali c'est la joie asambela na parole du sali à Val d'Oise église bon mais mama boklo na église omoni mutu mususu azosambela nete azomona nini nyonso malamu mais ntango azoyoka mpe mateya non comprendre mwana nga pesa na besoin asala vie na ye oui mama ndeko na nga mwasi mais mama abokilo na église nga nasambela na Val d'Oise awa na parole du sali mais mama abokilo no kuna azwa mateya malamu nzamba kosunga ye à travers mateya lisusu voilà awoyoka kotika mabe en tout cas nzamba apambola bino bandeko na nga baoyo bakomante bao ba partager surtout émission oya partager émission te oya partager émission te c'est la joie silika oya partager émission te c'est la joie silika faut partager pour et comme la so bombe on pona yo mo mabeti partager émission et comme la mato ya baninga mususu po voilà na pesi bino rendez-vous semaine prochaine on a dema solo oya liboso yango na beti yo pe olandi biso soza lisolo na obete ozwa ba conseil ekesunga yo tala yo moko moyen tala rapoto ndezala yo moko kokate conseil ya baninga ekesala o bien nzamba pambola na yo mto pesa yenga lisolo nzamba pambola na yebi ke ozwi bonne note ba conseil soulager yo yo pe oza lisolo benga ser la joie numéro na ngezo fichier wana to robeta to partager ba idée et rendez-vous semaine prochaine to partager sous sujet moko très délicat eza pe sous kitoko makasi na yebi ke bokolanda ma sœur Mireille okoti na retard lisolo leki tellement bien nzamba pambola bino to kutani à la prochaine sœur la joie alinga bino mingi gros bisous à la prochaine. Hi pasi na ngai koma pasi ya banguna Hi.
bapesaki bozwi na bango ngolo mpe malasi memelaki yo papa ngai kolo kolo Yahweh iya bokonzi na yo yo mokokisa bilaka kololoba soki yo te nga naluka nzambe mosusu na kati ya butu namoni mokonzi avandi na motole arc-en-ciel ezingi ye alobi ngai nde masiya ngai moto ya liboso nakozala mpe ya suka kolo kolo bye 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 baker baker kiti ya bokonzi na yo yoka mabondeli yo mokokisa bilaka kololoba soki yo te nga naluka nzambe mosusu na kati ya butu namoni mokonzi avandi na motole arc-en-ciel ezingi ye alobi ngai nde masiya ngai moto ya liboso nakozala mpe ya suka kolo kolo yo lele Jésus viens me libérer papa bolingono eleki yango tomboli Isaka mokili tomboli Ismaele mokili tomboli Abensese mokili tomboli Amaleke lelo na bomoi nanga nkolo apesi nga promese la joie ekobanga te o nasimbi yo na loboko ya mobali po banguna basambwa yo babinaka kaka bayembaka kaka mpona lokumu na Yesu tanga tomboli Isaka mokili tomboli Ismaela mokili tomboli Amisese mokili tomboli Amaleke lelo na bomoi nanga kola pesi nga promese la joie ekobanga te o nasimbi yo na loboko ya mobali po banguna basambwa kolo maman la dette merci maman merci bayembaka kaka bayembaka kaka na paradiso kaka boye bayembaka kaka kobina kaka bon tokutani bye 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 bye